bichikilwe bana ba mulao amini mwana muluba leso kapona na bekite itambe bape bapu to ile kula chivita nemwe muna bonso nemwe muna bana bakasongo ngwele makabe nemwe muna bana ba bichikilwe bana bankulu amanyuma bana ba mwabi nemwe muna bana poti sama tanda ikichani tanda emibi tanda kidukuyampe les seuls dieux wakitu kwasha les seuls dieux wakitu tambisha kitungo choto jimo. Merci beaucoup le message très important. Ah bon na Goma lelo journée lundi lundi le 27 to ebili su ba date te biso ba soda gouvernement na aéroport babwakisi biso seke babwakisi biso toza donc ah babwakisi biso ba soda nyonso bon bakonzi bakei biso totikali ba soda na aéroport ya Goma lelo lundi ah na aéroport ya Goma donc vraiment gouvernement tosali ni babimisi biso na zamba toye na aéroport bakonzi batiki biso bango tu bakei totikali sikoyo tosali toyaki bitumba mais bitumba o biso toyebaki eza ya bakonzi donc bile ya banjoko biso tokufela yango biso na Goma basondoli biso na minito na aéroport andi ah Seigneur vraiment ah lasima kobeta te oui vraiment bon totiki na biso manduki totika kasi manduki po tomona bakonzi ya kipe biso ah nzamba likolo nzambe singa biso tala ba soda gouvernement mawa trop vraiment souffrance na rapport à Goma lelo nzambe ka mobonde ayebi François ya otika nga bondeni biso ba soda gouvernement tokeleli esika kokima mayele esili biso E23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais tout se paye ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais kondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe E23 déjà lingi biso bon merci choix eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka parce que komona ngai lisusu te komona ngai komona ya suka kuma yango Eglejat wana Alexis barobada kufi mwaja lekeli vuga kufi na letina tegona wana kufi letina rodia kufi o letina mukuse boye wana olo tukazali majina kufi trois letina bakufi na des soldats compris? Là, tala, Sergia. Soko kweza mrago sala. Na sabate. Kweza mrago sala. Yo ne chef de section na ngo. Bazu eza ekolota na ngai.
Tipe. Warumvise? Hein? Tumanuke hasi. Ana waturasi. Wanawasha matoshi. Waloko 2 bateau zinawasha mamotele, ziko zinatoka. Iko kiusi, kafa manevre. Nani mekomplika matoshi kumbali huyo. Donc, il y a ceux qui pensent que batalamuka super qui coupo, batalamuka kuna tabato mozo déjà gêné. C'est une responsabilité à ça yote. Niambi. Sur televre, okay. Tunashukuru, merci kutupatisha haya. Mungu iko naona. Na nyinyi watu maere fisi ma France International ma Comité International. Siamseme kitu. Sawa, tunashukuru. Batoto abantu. Sawa, Mungu iko naona. Sasa kuinda deja na kati ya Villa Goma. Ya deja kuinda ya mabede jezalia. Una azoleka. Apesi gouvernement condition que azoleka yazo kutani Villa Goma po a bebisa aiba hasala oyo lenga me basoda gouvernement babeta masasi te tellement que basoda pe bazala ka mwa teti baboya ba minete mboka la babo Como beta penandi Rwanda, biso moko odo ba biso ba deuxième classe. To beta siko ba Rwanda to kufa. Deuxième classe na mitio ni kuta ni baso ba kota Rwanda bango moko na odo na bango moko ba komanda ba zaki. Asi ya wa mungu kitali Rwanda na mitio baso ba kota kana Rwanda to kufa ba biso na Rwanda. Kabide to kota Rwanda. Bango ba koti Goma biso pe to kota Rwanda. Comme ça, tout si la lamba mort. Tout le monde vit la gomme, ça penda vraiment tomber. Ah, penda. Bilomo boyoka. Zoyoka. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Mon Dieu. Zinaingia mwingine natoka nazipepea. Shaziona kanisa ndio zile. Tayari tushaziona. Tayari.
Voilà, c'est l'entrée triomphale de AFC M23 Majengo, tout près du marché appelé Marquis 30. Ils sont nombreux, c'est une foule immense, mon Dieu créateur, fini pour la nation. Tunawashangilia tunaimba vile tujua kujiogoma wasituue, mea tuko nabo, tunawabadanganya tu mkimwili, tunawabadanganya tu mkimwili. Hapo watongea sasa. Si ndio mimi namwambia yeye anasema kiwa hapana. Ile ifai ni kwa kotea kwa Gome. Ifai kwambia mzungu. Ngoja tu planifie kwanza kazi. Mon colonel. On m'a les blancs. Roméo. On fait ceci. Attention. On je vais mettre cette véhicule ici, là, prêt à partir là-bas. Ok, ça va. Bon, il faut amener de l'autre côté, là-bas. Les points là. Oui. Et on me connaît. Ici, c'est l'aéroport de Goma. Tuko hapa tuko natunga adui hivi, tunangoya hapa na vifaa adui iko 5 km à 2 ou 3 km, tunamngoja hapa. Unaona njaa inakauka mafani, si tuko hapa Kasaraba, tutakufa juu ya nchi yetu. En direct de Goma, Majengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020. La M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir. Vous le voyez avec leur matériel militaire. Et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025. Il est 7h47. Le M23 est maître de la ville de Goma. Bonjour à tous, ici on est à 7h30, 7h13, ça fait 10 minutes que le prison est en train de prendre feu. Les prisonniers eux-mêmes ont brûlé à l'intérieur pour qu'ils puissent arriver à sortir, mais c'est pas possible, ils en ont pas eu cette occasion. Faut pas dire que ce sont les M23, non, les M23 sont pas encore arrivés à Goma. Mais ce ne sont que des policiers qui répondent à leurs appels sportifs. Le problème est que les prisonniers, ils ont eu peur et comme ça ils ont voulu sortir, mais ça ne serait pas possible pour eux. Ainsi, les gens qui verront cette vidéo ou bien verront d'autres vidéos, ici nous sommes en direct et l'heure exacte. Faut pas dire que ce sont les M23. Non. Bonne journée à tous.
Ule mwingine atoke. Ona moto wala. Yo, prison la Lungula Mungu we. Même wa prisonnier. Mungu amo ba prisonnier Mungu we. Be prisonnier Mungu ametoka. Yo. La prison centrale en feu. Muvuke mwana. Sawa muvuka. Vuka. Tavukia kwa mtu mbaya atafikiri. Ona